Sali na babone nyonso na babakuku nyonso ya vie na véritable abakuku nyonso topesi bino bambote toye na émission na biso oyo eza na sujet ya mawa pe pasi. Nazo comprendre te na kati ya communauté na biso oyo pourquoi toza na bato ya mitema mabe boye. Pierrot Ndombasi oyo bino bozosala bongo eske boyebi ke na moma oyo Pierrot Ndombasi aza na pasi? Pierrot Ndombasi oyo asepelisaka yo apesaka le meilleur na ye na bafilme mpo na yo seka. Me ye wana oyo na moma oyo aza avandi aza na pasi na mawa oyo bino bozoyaka kokosela makambo koloba makambo ebele makambo oyo ezosalaka pasi. Bo continue kosabone na Dasa Temo TV yango Pierrot ango kintoki akokende kaka kosimba mpona lekisaka bana na ye moko. Eloko nini oyo ezolakisa bino ke eza Pierrot nde mutu azolinga alekisa bana na ye, ke eza Pierrot nde asimbi kisi po aboma bana na ye? Mpona nini bino bakongolais bozalaka na motema mabe ya boye? Botika nanu matanga eleka. Eske bozomitia ata na place ya Pierrot Ndombasi te? Bozata na mawa na ye te? Oyo akufi aza mwana na ye biologique, aza mwana tata mwasi te, mwana mama leki te, aza mwana na ye. Pona nini bozoya na babiloko oyo ya mabe na kati ya mato ya bato na bino bato bobenga biso bopesa biso ba information ya lokuta? Me lokola toza bato na moma oyo tozomona ke Pierrot Ndombasi aza mutu ya ko juge te parce que aza na mawa. Mutu soki aza na mawa ezalaka meilleur moment te oyo bavandisaka mutu pona kosala ye tunisa. Pona nini bino bozo comprendre te ke na mama oyo mama Clarisse aza na mawa? Botala na photo oyo ndenge mama Clarisse aza na mwana na ye azo seka, bazwa wana bazolia bazoseka na mwana na ye. Mwana na ye azalaki esengo ya couple Ndombasi. Siko na mama oyo ils ont perdu un être cher, mutu azaki cher pona bango. Ba oyo nyonso boza ba parents boleka na maternité, ba oyo boza ba papa boyebi pasi ya kokufela mwana ndenge ezalaka. Mwana na ye awuti kosala une année à peine. Mwana Pierrot Ndombasi abotamaki déjà na ba problème ya santé bien aimé. Abotamaki déjà na ba problème. Pierrot Ndombasi na mama Clarisse bakotisi pe ba visa mais lokola États-Unis ezopesa ba visa te, yango wana bomoni ke batikalaki bazela année wana ezoya mpona Nzambe asunga bango basala nini bakende mwana zo ba traitement libanda. Makambo eza te ndenge bino bozolobela. Pierrot aza na intérêt moko te oyo akobanda kolia bana na ye pona succès. Pierrot abandi succès na ye ya lelo te. Pona nini na kala Pierrot aza so na jeune fille na ye nde tozoyoka masolo. Pona nini so jeune garçon so jeune fille toyebi te pona nini akolia wana liboso te alia kaka oyo. Bokomi ko inventer makambo eza insupportable. O mususu aye na lisolo ke Pierrot abandonaka mwana ne moko yango wana malédiction ezolande ti na libala na ye tour liboso mwasi asali fausse couche tour oyo mwana kufi. Bandeko na bondeli bino na bolingo ya Nzambe pardon nga Dasa na sengeli Pierrot pardon. Botika makambo bozosala eza bien te. Il faut boyeba keke mama Clarisse wana aza na motema bandeko. Mama Clarisse wana aza na motema, aza na ba famille. Pierrot aza na belle famille. Ata mwasi a supporter belle famille ya Pierrot. Ekoloba nini bandeko? Pierrot aza mutu oyo asepelisaka biso. Botika kosala boye pardon na bondeli bino na bolingo ya Nzambe. Mama Clarisse ako supporter ayebi ke mobali ne aza star. Il faut kaka lobama, il faut kaka tangama na munoko ya bato. Mais belle famille ya Pierrot bandeko na nga, mais belle famille ya Pierrot bako comprendre makambo bino bozoloba.
bandeko botika tolingaka te toyaka kaka na YouTube awa pona ba vie obebisa ba réputation ya bato pona kaka ozwa mbongo pona mese Google na fin du mois futa yo obebisa réputation ya bato okoma obimisa Pierrot maya misu double azolela mwana na ye akoma sukolela na makambo yo zoloba mama papa mwana leki mutu nyonso zobanda koloba makambo banga nzambe banga malédiction banga tika botika na mama oyo Pierrot aza na posa ata ya bino bien sûr que pasi ekosila ete pona bino Pierrot na mama Clarisse baza na posa ya komona mususu appel na yo ya encouragement mususu message na yo ya encouragement pona soulager motema ndeko na biso aza na posa te ya koyoka oya loba mwasi yango azalaki na njili oya sala boye oyo azongisa boye te botika na mama oyo équipe mobimba ya SB les Abakouk nous sommes en deuil Babakouk nyonso toza en deuil parce que oya koufi c'est notre bébé c'est bébé Abakouk qui est mort. Alors faut tozalaka na conscience ezala biso Babakouk ezala ba oyo nyonso aza Abakouk te me alingaka Pierrot Ndombasi aza à terre na yo donc batela munoko tolinga te à cause de l'argent olelisaka moninga po o wana bozo sala bongo aza na mwasi aza na belle famille mwasi o ndenga azoseka na mwana na ye ndenga aza na mwana na ye akolinga jamais bino boyebi pasi ya 9 mois te mama ni na kolinga sali na 9 mois na zemi na ye aboti apres lobi mobali alele mwana mama nini akolinga sali 9 mois na zemi na ye mobala ya kolele mwana bozotia nini na mutu ya semeki na biso bozotia nini bandeko bino nyonso o bozalaka bato ya mal bouche na moma oyo Pierrot aza na matanga Abakouk nyonso toza na matanga botika makambo oyo botika c'est pas gentil ata bokosala ngo pona Pierrot Ndombasi te me bosala ngo pona mama Clarisse bosala ngo pona mwasi oyo innocente abungisi mwana na ye na moma oyo avandi na se azolela mwana na ye azolela pasi ya 9 mois azolela pasi ya césarienne pardon botika Adassa asengeli bi mama Clarisse Pierrot Ndombasi pardon botika pardon nazondima ke balandi nyonso bokolanda bokopartage émission oyo bokolekisa ngo partout mutu nyonso ayoka makambo oyo nalobi s'il vous plaît bandeko nous sommes des chrétiens toza corps ya Christ soki musape yoki pasi motema pe koyoka pasi so motema yoki pasi munoko ekoka te koganga ai na moma oyo eza moko na biso nde muta kufeli moko na biso Babakouk bozala wana pona to soutenir Pierrot Ndombasi parce que azana makasi te ba comédien bozoya kotala Pierrot boya po bo consoler boya na titidi te ya kotongo alobaki asalaki mais boya po na bo consoler s'il vous plaît boya po na bo consoler to boyi polémique po na matanga ya mwana oyo aza bébé mutu nyonso zala na motema ya bomama ya mawa ezalobota te yoka pasi bobanga makambo. Alors bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV bo like ka domination na biso kala te eza na nzela merci.